nene ya mama makambo ozoloba ya solo sikoloba boyeko obimana lobana biso tobo kibasa loba kibasa nga kibasa kibasa tobo aye ok mam national yo na ko bloquer yo bloquer na nini lobana makambo nga na yoki kende sa promotion concert nga na sa promotion menaria tolia famille mobimba tolia aolia me lobanga pena yoga te nga na dia kite tolia mbongo ne tolia mona ko tolia na mobimba kana ye pa yibaka biso pe tolia ye to kwalie babenga to show omoni lo kesa le pasi to kwali maître yaza maître makuti ba deka maître to kwali maître mama ye na ko kwala biso pe to kwala ye de boisson Jeka Gloria Katai. Nga jeka te, nga borobo. Emel, bonsoir. Merci na pisa gyombo. Mabe mo ya sima. Elo kasiko ojujo ko mabe asika ojujo lo bezate la ndeko botika biso. Maalo mabe ni ya sika ojujo mabe asika. Ojujo lo bana lo mama te banda mokile za. Na yo lo bana ngana ogelengi ko. Nini? Libera karinde yo si yo fibate. Nga ina ibna fibate me olo blanani. Ye? Na yo kande. Era fiba ngo na sokali. Kibasa amibali awa ekite zongi. Kibasa. Ozokanga makari na makasi kaka nzima ke. Babima. Bobima. Te kibasa bobima te. Kibasa ekite mata yo na Karine kande bobima te. Tout d'abord, à l'accepter le goût. À l'accepter le goût, il y a au bimana la baronne. Et à ne logo. Voilà un amour au fibela. Nambe bonnet orange. Et à rouge et à rose. J'aime contacter Ezaki scénario. Bobeta Karine Mokondi Patrick Igor. Wana landao, pour moi, c'est la même histoire. Bobeta. Bon, les paroles s'envolent. Aujourd'hui, les images ne s'envolent plus. Maman. Les paroles ne s'envolent. J'aime exacte. Bayoka n'espère Karine, son test. Voilà, les contrats, Karine, nous avons chaque fin du mois. On respecte le contrat déjà. Chaque fin du mois, chaque semaine. Ça va master et tout et tout. Achetez-moi 1000. Karine San. Musala na ye. Mutasombele na bakaro. Mikita ya scénario. Eza musala. Musala ya pas le son métier bandeko. Lobano na mama. Obeti Patrick Igor na Karine Mokondi. Wana nga sina tala, nazotala nde ya mikolo yo. Ya Karine na era. Bosa sanzete. Kibasa. Bosa sanzete. Kibasa yasika. Yofo ya na tusha sika. Obaninga batika. Ozwela ngwapi. Baninga batika ba tusha sika. Yofo na tusha sika zani. Tusha sika. Ozwela ngwapi yope. Ozuka. No susi no Karina loba ke bobima. Tala maka. Kaleson de Karina pimela kolongolelo. Kaleson Karina pima. Kage string na bona obenda ngo. Lucas Hermes Sacha. Wenda Patrick Igor na Karine Mokondi. Yomo ko mola ke Patrick Igor pela Karine Mokondi ba koma bela zenyo ebite Karine azafia maboke. Actrice. Kibasa. Kibasa. Zemi ezate. Okay. Zemi ezate la bikibasa. Tu es bikibasa te wo. Mabo kibasa. Olo bango bien, va continuer Karine lobite. Na lobaki 3 mois. Karine pa boya kimbo po hanego. Kibasa Zemi ezate. Aochela mona nini? Aochela mona loni. Karine bana ba odona Patrick Igor te. Loriana Masamba. Beta omoni ba mo nyoso kibasa on ngabeke la tolo so betika Karine Mokondi Patrick Igor. Na landango na tala. Kembangu Loriana. Atabe Patrick Igor na ebe lokwa ochela ngote. Mena landa. Ba jara ba onyo o ya bete ni tolo. Karine pasana ngona Patrick Igor. Ya Patrick Igor de to landango. C'est le cas on voit ka miss la TikTok on beta Karine Mokondi Patrick Igor. To landango ertu. Kibasa ya rien en face.
wana ebani Kibasa ko bombe loko te yo fo bimisa yo no biso foto ma alobi akobimisa ngo tous les 5 ans yo fo bimisa Kibasa yaonga mpe na ozela bimisa no nga mo mutakisi yemo ka piolola nadakisi nakosala boye Kibasa zero Kibasa omoni yo tosali nyonso yo ka kobima na Karine nde bobima ka ndete wana très important yo ndobisi yanga za nzoto solo tala maka mais mutu zako yo ke déjà solo pour yo linga reconnaître que ya bima na o et pas pousser les pemene zaka aya reconnaissance et pas otambola na ye zebeza te ma chérie nala ochango ese Karine kende boye osala boye po nalakisa baninga nanga ana yovi koza azemi nanga nyonso yeleo la première fois lokola bakamarade ni na yovile bayebi ke azange eloko etiaka zemi bokenda TikTok bobeti Karine Mokonzi Patrick Igor sitolanda ngo yo mpe ndenge ni boyo Karine asala ngo na Patrick Igor wana ebani mon meilleur choix je t'aime moi aussi monte asika eza mwani asika ndenge asika akibisi te aozwela ngo wapi mais ça scénario mais Karine asala maboki bomona kina maboki te na ba ans tomona yango banda ya poto tomona asala maboki asala meme ya fiançailles eningisa mokili tilele ningisa soi-disant boss oyo panza film oyo ya réseaux sociaux ya tina te moni Karine andima même bana effet wana ebani abimina mwana effet mwana alelaka mai yango oyo mais yo kaka nde ya bo yo kande bo iye kaka te ngai te oyo panza sango na semi iyeleo omuto panza sango sa jité comment yoko soi-disant boss fonde fille akanga makoza na 5 minutes ndenge mpe asalaka na basi mosusu wana aboya kolongola fi alobi te ti bokoma zemi bokoma na zemi ndeni bosala te to d'abord mwasi kutu abala basalaka te bokoma na zemi ndeni bosala te mwasi kutu abala basala te tala makambo moto azolumba solo me yo kolongola kaleso kalina bolongwa te bosala te nga mpe nayebi ke bosala te Kibasa loba nene kulemba te alobi yango boke kotala ye bien ma chérie alobi yango abi paza ya bapreuve so totie tembe ayabimisa biso bapreuve nde abimisi sa dépense ya $40,000 wana etali ye alobi yango moto asali dépense ya plus de $40,000 fo aza na bakanda te biso tocomprendre ye soko osalango na volonté na ozala na kanda nini odepense kaka ebotene ye aza maître ye akwalaka mondele akwalaka bato modele na modele soki amoni filme boye ya yuma Karine mibali bamesana kobilela ye Karine akaka mibali soko Karine akwali ye vie na comprendre courage pesa ekasi courage pesa eturgo courage aza pene lokongo te beta Karine Mokonzi Patrick Igor omonake basola makambo ya zemi na Patrick Igor mpe aitilizaka oyo aye te aotina zemi ndenge lobi noyela bino bavoice ngamo noyela bino bavoice ya Karine na Patrick Igor boosola makambo ya zemi comme ça yela biso oyo aye comprendre que Karine afia wana toyebi yango deja atolobi na o te pardon de nature voice na betango no Karine na Patrick Igor bozela ça soit disant Kibasa zaka na bambongo ne soit disant tera na bambongo osagite po mwasi mo balobi abima na ye te wana ebani toseka ye banda na botama timokolo okofa fo na yoka mobali yango mpe comme ne Kibasa soit disant Kibasa zaka na bambongo ne soit disant bon totiaka soit disant kasi donc ye kanda ne ka fo Karine alobake babima yeleo kobima nde bobima nde te kosala nde bosala te doara te ko bizu po epesama te mama kobima nde bobima te yaya est-ce que so moto alobi ke bobima te komi lisumu yalinga bamonaki esalaka Kibasa nzoko asalaka ne te osalisa ona mabele ofini yango na makambo eza te bimisa nyonso kobimisa
tout d'abord poto ndima ye po alakisa biso soki aza na eloko yango kibasa oyo ekotaka bimisa mpenza nyonso nalobi bato nyonso réseaux sociaux TikTok Facebook soki basa propose bino mbongo bolia bobosali yango mpe kaka ozela bambongo bosaleli mpaka karine émission boklasse bofingi ye epo biso mpe tokoya tofinga bango tosola katikati ya makolo solwa nyonso mekimbaso olingaka afie na solwa katikati ya makolo susu wana nini po likambo ezaka likambo bengaka eloko na kombo nango monoko wana ya sola nzoto wana areconnaitre monoko lobi bien nzoto mpo lobi bien bo katikati ya makolo nini genou kitambi est-ce que so mutu alobi neke bobima te ndozwa agitation oyo mutati nde bakali ya beto bakali atuti bakali babeti yo mama e bakali bobima te surtout lokola bakali asala kumfu kibasa full contact ndo olobi ke osoka ye okoya akoya mpo yoya oui d'accord nga mpe nga zala na relation na ye te na ogarde yango turo yoko bando futa bato kibasa obando futa bato chaque fin du mois pendant aya api internet elengi lelo ezali pape avait osala émission ya nini lobi da tokotiki merci de vraiment meilleur sur la nga moko ya biso mibale kibasa lelo pape avait osala panza esango tokoya omoni yo tokoyelo ba mobondo tata nyesi babu ba je t'aime kibasa yoko bimiselo kasika omwasa boy na ye no babona te oza jite agite makasi yango yo ozokopere na ye asaelako bazwa mpo lakisaka bato kuna na yovi ntango me na yovi lango mpe bandimelaka ndenge nini batala so aza na eloko yango te me kobima nde bobima te eloko yango batala yango soki ezali soki ekokota mpe azozwa mbongo eza contrat azozwa mbongo ne kibasa bimisa nyonso oza nango omoni kobomba te lo tetaka yo oyoka moto yo do wada mosendi yele fo kisi epola oyeba kisi sasa ane na ntina to oloba kenga na kisi lobano moko boye okosa bato yaza ya kisi mutakisi ana ta olobake nana kisi nakosa mutakisi ana tante wana raison tala bina fila lobaka teke ana kisi bakopanga bato so baki oyiba baba fo kisi ti kibasa kobomba eloko te ozokea kibasa kobomba eloko te yo fo bimisa yo na biso fo tomona niveau ya kisi no omoni niveau ya kisi no yo fo bimisa kibasa nene ya sasa ye mama moto azanga mashine oyo ekotaka ata bombo eleki yango na molai akotisa ndenge nini omoni yo atosali nyonso ekota te bakobima ndenge nini eloko wana ya te ata bakosoli te ezokota kaka te ata na litoi ekotaka te na lidusu azolotambusa ekokota ese Karine kende boye osala boye mpo nalakisa baninga nanga ana yovi toza azemi nene amekana kotuna Karine ata mosusu basalaki na zolo bobeta Karine Mokonzi na Patrick Igor tokobetaka kibasa na Karine Mokonzi Patrick Igor ye aza nango wana tembe te mende asalela yango te Karine asala yango na Patrick Igor te ekokani te Patrick Igor aza nango 19 cm me kibasa na yo aza nango te ya milimetre tomonaka ina bato nyonso mikolo oyo osala maboke na era tomona koloba na ote no ya ntina ekole abimina mwana efe mwana alelaka mai tondolo yo kaka nde ya bo yo kaka nde bobimi te iyeleo oyo panze sango zali na 5 millions toseka monene panze sango oza agite makasi fonde fille akangama kozala na 5 minutes
fo finda kanga makozana Tala makam. aboya kolongola fi alobite fi ti boko mazembo ko mena zemdeni bo salate Tala makam. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi produits de beauté osombi crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.